Manuela pas comme ya sika. Donc kimia eleki nyonso. Lelo eloko na uti ko sala lelo na yebike ezangisi batu ebele kimia. Ezangisi ebele kimia mbeza pene ebele o ba sepeli bazane sengo. Ndeko nanga c'est pas facile ya ko bima na likambo. Ezana mutu mususu ndeko muso ozolandanga. Ozana ba problème o elekeli yo na lingina la kisemoni lelo na lingina zala exemple ya batu ebele na vie ya mutu ezana eloko ekoki ko lekela mutu na vie ezate mutu na mutu ndeto zalaka awa mutu na mutu aza responsable ya vie na ye ya libota na ye ndeko mwasi o umeli na ba problème moko etungisaka yo bino bozana kaka bokendaka na sima basali na nzambe bazolaka bino décision solo e utaka epai ya mukolo nzoto ye moko kacha motema no mona sengo na zanango kaka nga mutu na yoki esengo oyo parce que banda na banda 4 ans passé eloko na sali lelo jamais na tikala ko salango ndeko nanga ba jeune fille obolanda nga ba camarade obolanda kanga lelo to koma ko kanga bandoki ebele na mabota na biso papa na nga ndoki ya na nga ndoki ba cousine na nga ndoki bandoki ya vina biso eza biso moko yo ndeko mwasi yo luka libala yo luka ala musuba engagé na musala songolo yo lukaka nzamba se elo makambo minene me banana ko débarrasser na basalite ba biloka salite oyo za nango pembeni oyo zo empêcher yo lelo na longoli kake makambo nyonso eza empêcher nga ndeko mwasi kitoko ya mwasi eza libala kitoko ya mwasi eza libala esengo na mwasi oyo aza mayele balobi bible zo bango mwasi mayele batela kanda kuna ye femme sage bâtit sa maison mwasi mayele batela kanda kuna ye lelo na zipa moko na za mama ya bana 5 mama etalaka âge te ba mama na biso akala banda ko bota biso na âge ya 15 ans lelo biso ba otozi grâce ko bota na ba 18 ans ba 19 ans mama ya mwana mukia zala te mwasi nyosa bengami mama ata mama Rosa na nga to bengeka mama Rosa to benga kina ndako Rosaline te to benga ki mama Rosa mwasi azaka mama mutabatela ndako bandeko o basi oboso landanga bino oyo bokanisaka ke libala ezalaka mobali te libala ezalaka mwasi libala eza comportement na ba comportement o biso tozalaki nango ya salite yango te muteko memona libala mobali azandeko na ote ndeko mwasi oyo zaliawa libala biso batoto kanisaka ke libala ezalaka mama lelo nga Manuela Kitoko tangu na yaka liboso na bino na lobaka ke Manuela Kitoko avanda 8 ans na libala Manuela Kitoko aza mieux placé à kopesa conseil ya libala parce que Manuela aza na expérience ya libala avant ko ya kopesa li solo ya libala fozala nanu oza na expérience muto aussi leki 5 ans ya 5 ans de mariage ndako moko na mutu donc veut dire que oza mieux placé ya ko solo eloko ebenga mi libala ndeko mwasi oyo bino pe aussi bobala obo mona ke esi na bali comme nazana ndako libala na ko yiko sala n'importe quoi na ko yiko koma na ba entourage na ba groupe et ko sala le côté ba divorce ebele ezo zala cause biso basi via ba camarade bande konanga ba camarade ba leki ba yaya na ndaku biso batoto kolisi bana via ki camarade tokoyi ko boya mutu te po kala to bandoka soki obali ofo boya batu te tokoyi ko boya batu te mais to éviter batu na bandaku na biso to éviter n'importe qui pembeni na biso moi ça libala za mutu aza femme de caractère moi si aza na ba comportement donc eza ba qualité faut zala nango moi ça libala za la minu te moi ça libala za na ba comportement bo mutu ngazo tala bobi fio aza na donc te dégagera mon comportement moi que différence boké sénézali entre célibataire entre muto et abala femme mariée to batela banda kuna biso to batela banda kuna biso so bo moninga ndeko na bino Manuela muto asala karando avant zo pesa bino conseil likambu 18 chaku yo ndeke ko sekate biso ba auto sala karando tozana ba mai na makila ndenge bino bandeko na biso bozana ngo mais eloko ni ne mema biso na ba désordre
eza kofungola porte kozala gentil kozala bien na bato ya problème te bonjour bonjour boni ya osa bien to éviter ba téléphone trop de téléphone yo mwasi ya libala bando simbaki téléphone plus de 6 heures du temps na téléphone na mutu ba téléphone okam te mimi na biso ba problème okozala okendaka no na ndako ya bato te mais bibenga benga oya ba téléphone aloba lobaki oyokaki te yango ekomisela biso ba problème ba porte na biso ndaku ya libala ndaku ya mwasi ya libala ezalaka porte ya église te pona n'importe qui mutu akozala utaki ne marché aye ko sonner pa na yo aye ko subela pa no likolo aye ko mela mai pa na likolo des fois to koma na ba comportement moko boye lelo bokoya na mitambo oyo biso ba manila kitoko to koya te tozalaka pe na bandaku na biso tozalaka respecter na kati ya bandaku na mibali na bana mais okotisa ndeko moko songolo na vie na yo ndeko wana ye a détruit non couple na ya panzi couple na yo lobi wana ndeko wana lisusu amemisi yo ba problème o bomoni ke lelo botalaka biso nouvelle akutu bien histoire mobimbe silaka te tokangami na sorcellerie parce que à cause okotisa mutu bakotisaka te na ndaku surtout biso batu toza na bana to bomba bana na biso ebele ya bana babeba omona obotaki mwana no malamu lelo mwana koma na vie ya bana ne koma compliqué mutu muso okotisi na ndaku abebisela yo bana toyebi ba état d'âme te toyebani bilongi mais toyebani mitema te toyebani bilongi toyebani mitema te eloko nyonso ezongala te eza or mutu nyonso atakolaki so 32 ans nde yo moni ke ya lingi yo tolingani te batu ebele bazopusa na bapembeni ya bavi na biso ya mibali na biso ya bana na biso mpona koyeba yo po lobi azala na baarme oyo akoki kodétruire yo tobatela bandako so moni ndeko mwasi nazokata danse boyebi sengo naza nango na motema te boyebi combien de temps ezwi lelo tobundamaka na eloko moko boye tobi totika na otika bando banda kolobokoka kotika te me nzambe wana akosaka te na banda kolela na lela atan tolelaka yo mona Manuela devant yo mais tant to lelaka na ba 4 portes na biso oyo moninga lelaka na motema yo yebite kati onga na betaka na nzambe na nga yo yebite tant to komaka na suka na ebikisi te na ebinda kwa nganga te mais des fois biso moko na salaka likambu mais moko zo tuna nzambe o ngate nzambe makambo ekosila mukolo nini nzambe likambo ekosila mukolo nini ndeko mwasi ba problème nyonso koza nango ndako moko te zanga problème mais solution ezwamaka pa ba camarade te solution ezwamaka pa ba pire certé solution ezwamaka na ndako nganga te solution o ezwamaka na ndako ya mutu ezaka nzambe mutu apesaka kimia po kimia onga na zwi na journal lelo eza bino te bo banda kolanda ngai banda kala ba misu bolandanga banda 4 ans mais nazwa kimia pa na bino te mutu apesaka kimia za nzambe tant to koma na suka totalela kaye potango komi na suka binzambe na makasi na nga na okoka te nzambe na ana posa na bima kotala gauche te eza na bato ebele nde na bimi awa na makasi na nga na koki te mais avant nga na ya kosala eloko na sali lelo na banda de akolelela nzambe na nga tant to priaka po mutu jamais koyi kolala ndako eza na bana jamais mutu akoyi kolala sans que apriaka mais tant na priaka na bondela nzambe de fois ozo prier oza na ba blocage nzambe na mutu amasumu potango ozo prier oyaka tolakisa nzambe nga Manuela kitoko vrai chéri te nzambe na ye tant que mutu amasumu nga Laetitia na ye devant yo na mutu amasumu na mutu abenjir na yaka pa nzambe na salité na nga et pa nzambe na nga na yoka soni te tant na yaka ko prier tant nazo tika nzambe ndaku na nga na maboko ya nzambe na yaka na salité na nga pa nzambe na ye na bosoto na nga nzambe na salaka likambo songolo des fois na olinga na tika mais nzoto ezotinda nga na sala ba sentiment nzoto ezotinda nga nzambe bukanga na bando senga nzamba bukanga mais lelo nzambe wana abukinga kimia na ndako mama mutu akotisaka kimia na kati ya ndako na ebisio mobali na nga place azali tangu na kati life mobali na nga leli si mobali na nga na lelisi ba ya na nga ebele telefone na nga ba message eleki na lelisi batu na moni ki nazalaki aimé nzamba zwa lokumu ata na 10
15, 20 personnes. Oh, mitema na bango. Et sepeli na mokolo na lelo. Mais naza parmi ya bato ba sepeli si motema papa John. Na yoki maloba mobali nanga lobi. Mwasi nanga. Na bandaka kozela. Moma oye koka. Mukolo nini okotika. Makambu oye mwasi nanga. Yango tango zui mobali wa lingi wa mou vrai. Mama. Kolekisa li pambolite. Nazalaki na osala ba délire. Mais koto mususu nazo bomba na mobali nanga. Nazo linga. Nazo loba pe. Nazo kokate. Sunganga. To lingana kaka te pona banzoto. To lingana ka poto sungana na ba conseil. Ngata na loba na bino na linga papa John nanga na tina. To lingana ka pona banzoto. Te l'amour eza agité. Okoza na mobali mususu a 50 ans. Mais a apporté rien. Ozi mobali mususu omona boy. Yo moni apparence. Ya mutu moko boy lo yenge. Mais na kati ya mutu lo yenge nanga manuela na bénéficiaka. Et loko eleki dialogue na ba vie na biso na ba couple na biso ezate na lelisi motema mwana mobali na kokarate mobali lela maya miso etanginga après kokata life yo mobali nanga bi mama na mwasi nanga bravo bravo nzamba zwa lokumu na kumisika papa donc eloko lobelinga le kwa parole de Dieu ezate nzamba zwa lokumu papa kumba mana yo na vandi nyeng na lobi nzokande ovandaka na muningo lelisa motema ne oyeba te ke lelisa ka muntu oyo zana ye abondelaka pona yo abinzambe na lingi mwana mwasi oyo yango tango kutani na mobali oyo to mata mbule beta neige moye bima nazaka kana mobali oyo parce que soko kutani na muntu azo soutenir yo place oyo za faible simba yende konanga ko rater lipamboli na yote nzambe ayebi pourquoi lekisa ya John na nzela nanga pourquoi lekisa papoyo na nzela nanga na yo ki pasi na yo ki soni mais na yebi kaka eloko ni loko ezalaka na ngonga nango ta mususu ki na lingeka na sala au plaisir lobi na ngana zongi la rando mais tellement wuti na volonté na nga moko nzambe azwa lokumu parce que ngamo pe mwasi na bana ko sala mena okokate comment ko bando sala rando de fois na ndako za na kimia te de fois mobala zo lingate mais yo zo continuer ka ko sala suka na ngo ngozani ememi bino na divorce okomika ko kabona po nini muninga azwi patience ya kotalela yo mukolo nino kotika na kumisika nzambe ke na bimi na libulu ava ekoma trop tard to lingaka te ke likamwe comme la biso na souke komi trop tard après conscience eye na pamboli nzambe na bimi na monzi wana na mobali nanga na bimi na monzi wana na bana nanga na bimi na monzi wana na bimi mobimba na bimi na cercueil te eloko bondo mona ka bato to sala kango na caméra na bandoki na ba magicien na ba marabout balanda biso état d'âme ya bato balanda biso to yebite ndeko nanga balobaka nyonso ekoleka rando ekoleka menzambe wana aleka kate aza libela na libela azala pe akozala tozotika rando mbazaka nzambe ndeko yo sekinga ndeko yo moninga zoba mais un jour okopesa kanga raison Manuela azalaki aigle Manuela amimonaki loin na batelika azala nanga na protéger kandak nanga ive koma trop tard nzamba salinga grâce ba botolanga bana na bundi bana bazongi mais na comprendre kaka message te po mobali nanga zongi sanga kaka o comprendre kate yo bazwa yo bana bazongi sela yo bana eza nzamba zoteya yo me bolinga ka nzamba te ya bino ndenge nini ke bana bakepe na libela bakozonga kande te wana ndelo na luki nzambe mais na boye koma trop tard na boye koma trop tard na pamboli nzambe aza na posa nanga mengande na comprendre te bana bakenda ka na makambo ya rando bandeko bana bakenda ba mvutuma ya rando oyo swani boye kanda ko swana lemso oyo beta mwana mbata spécial ya molimo ya kindoki esali ke mwana ki alobi nande bazwa yo bana to mona ngo to sosola te to bana ko sosola te na sosola te mena vanda un moton papa John azongi sanga bo moto est-ce que comprendre te ke nzamba lingi yo mingi nzamba zo tikelo ta mwasi nanga soko zo continuer na vie oyo okozanga bana na yo pona libela okozanga bana pona libela
olingo koma lokwa batu musu bazanga babana yo ebi souffrance bande ko ebele bakoma koloba biloba loba na banzela bango moko bazwa bango bana mitu ebeba mais yo sale fort nzamba sali grâce mindele bazongi selo nyonso batela bana na yo komisa bana no ba camarades bande ko na ngai ndeko mwasi ozaka na difficulté koyoka mobali na yo nzambe asala mwasi na mobali mais toza ndenge moko te toza différent mobali azana façon ya mona ka makambo biso pe basi to ana façon na biso to monela ka makambo basi toza bato a sentiment basi toza bato a sentiment soki pe na yo kaka mobali na nga de le début mais mususu na momo makambo nyonso eyelinge ngai ko yate kozanga koyoka koyeba mingi komimona mapeka likolo mwasi azalaka mapeka likolo te mwasi azalaka mutu akomikitsa mutu fo linga koyoka ka reproche ya mutu oza na ye soko oza na mobala soko opesa reproche ta soko reproche yo te mabe ozokende na kufa moko na sala ka kiteti moko na zongi mutu natali na bite papa zoloba nga likambo eza na nzela soki lelo na yoka papa John te soki lelo na bota ki courage te po mobile nga il faut bota courage il faut lobake otiki il faut lelo o lobake na tiki via ki camarade so alopeki singa rando te alobi sala soko ko sala ba rando na yo sala yo moko ko ikozala yo moko te eza façon de parler ya ki mukolo po amona ko peki so te aya na vino akuta una rando akoyi ko loba note ke mwasi na nga tika ba rando no na salité te akena nga na sagesse akena nga na fa omoni ba biso ba oyo so okena nga na brutal message ekomate il faut zala na stratégie na vie il faut zala na stratégie ya ko vivre na muninga alobi nanga okoki ko bota courage te ya kolongwa nanu na bantourage na yo ya koloba nanu na abandonner nyonso na tikalinga moko courage yango idéologie ya mobali na ngango ya koloba ke na tikalinga moko lelo eboti mbuma moko boy o ye moko pe na mutu na ye akalikila kite andima ki pete ke réponse ko yiko bima o ebimi na moko na lelo koyoka toyoka to mesana pe ko vanda biso moko to éviter ba téléphone to koyi ko boya batu to okuta na mutu na ba église to okuta na ba église to okuta na batu na ba tram oko solisa batu ko za lolendo te mutapesi yombote bonjour ezaka gratuit okuta na ndeko na rea biso ibo kozela bisi 7 minutes bo solo ina ndeko nande bo kokota na tram nande nge bo kita mwana ke na nzela neza mabete eza mabete ndeko na ngai to somba bakimia na ndaku na biso basi tozalaka na secrete oko okuta na muninga na rea bis boyebani ka les mêmes jours na les mêmes jours ana oyeba no sali connaissance na muninga et so bandi ko beta vie na yo mobimba muninga yebi yo na dans l'espace inédita muninga yebi vie na yebi ba problème na yo tozala na ba secret kaka yo moko zala ka polo ko beta vie na yo na baninga L'obita muninga na boko beba na bosolo li bien te bo se comprendre bien te. Lobi muninga zo likambu ne bimi na balabala na likambu akoka ko yeba te ya sekranda kune bimi libanda ta mobali na ko yoka. Okoti sika ozangi sika nda kuno moko kimia. Tozala mwana minoko na biso nzamba kanga biso ba frein. Nzamba kanga biso ba frein. Ato lingi muninga ngondenge ni. Ato zana meilleur amino botanga ne ba classe bo uta ba quartier moko bokola. To meka kozala na ba frein. Mobali na yo aza camarade ya ba camarade na ote. Camarade na yo baza ba camarade ya mobali na yo te. Toyeba ko sala na bokeseni. Eza na basi ebele nanda kuna bino so boyambi ba camarade ya mobali oko vanda na bango na salon ko loba lobebele. Tango ozo laksa ke kibo mwasi na yo ozo tia place kibo mwasi te. Ba camarade ya mobali bazo ya na ndaku. Ba komi lokwa ba camarade no ko seka masolo ko vanda na mibali ti 3h. Lobi tango ba okoma ko tonga yo. Bakomi ko bimisa makamuna ndaku tozala na ba comportement basi na lina zongi sa teni na nga ya Laetitia mwasi alibala mwasi ope mutu atala bite to sala kana biso ba betiso bando sala meko tala ngabo na mwasi alibala na ba qualité ya mwasi eza beauté qualité ya mwasi eza comportement libala eza comportement ya mwasi faut sa femme de caractère mobali atozongala ndenge ni mais mwasi soko zangi caractère mobali tanga oya capter kamba mwa kimi. Parce que moi, je suis un caractère. Ba camarade à mobile, ba camarade na bisote. Tant mobile a yambi ba camarade. Au outil cuisine, au servi, ba ngoche biloko. Yo ano kene na chambre na bana.
moi ça za na ba karaté moi que ba camarade mibali ba oya na ndako ba comprendre ah momia ma ça ça mystique après si no bonjour bo c'est qui moi qui bonjour ça va et boza bien moi ça c'est karaté na ba camarade ya mobali moi ça za mutazara minu libanda te ngama na sekana pasi nga fona seka likamalo ba ke mutu na nga penza ndeko na nga boto seki mais moi si ba camarade ya mobali ba ina ndako eh masolo bo comme le quoi ba camarade ko beta na mapeka po nini trop de minu libanda makambo wana pe yango mute komi lobby camarade mobala zu audace rolobake momi na wana fo petit na lala e pona ni to fungola ba porte tozo fungola ba porte to kanga ba porte oye ko sale memela biso ba merde likambo na obeta ya ba camarade mibale ça peka parmi makambo OK e memela biso ba problème na bandaku yo komisi ba camarade mobali no ko seka yo yebi ko zana lisoko tala munene mais tant mon bali no yambaka ba camarade yo wana na legging moko bo string ezo mona nzo le kaka wana ko seka na ba camarade mobali lobi tant ba koma ko tonga yo bula ndumba petio na pepele moi ça m'a biso be poni yo moko fungoli ba porte to kanga ba porte na biso to luka kimia na kati ya bandaku bandeko na nga to luka kimia to vanda na ndaku na biso ki ndaku ya bana za ndaku oyo ke ezo mériter kimia surtout biso batoto bota ndako wana ezo mériter kimia bana babatela bango ba angelo abato éducation ya bana bango nde avenir na biso makasi ya mama eza na ba mama belé mibali bakenda me o mona ke mama marke mibali bakenda me autangisa bana nga suwe na ngezala ke lelo tanga zo mona bana nga ba ke université lelo na o mona lelo bana nga année prochaine to ke ozwa diplôme ezo la kisaf force ya papa John na mama Manuela mobala zwinga na bana lelo toke kozwa diplôme papa lati costume nga pe na lati soki liputa soki na olata ni toke kozwa diplôme yango na fier na biso mais ndako eza na bana tout le temps makelele tout le temps ba problème bana wana pe tozo sunga bango te tozo sunga bana na biso te tozala biso moko pe ba exemplaire ya bana na biso to pesa bango ba exemple ya malamu to pesa bana ba exemple ya malamu bana basi balakisaka bango epa ya batute yo moko mama tango vandaka na ndako mwana pa yebike mama na ngaza mutu akendaka bitambola tambola te automatique bana basi bazozwa comportement ya mama soki bana pe bamesana ke mama mitambula mpipa mama kozala muki na tanga ke kotambola ne na ba centre ville osengi pe mama amesa na via kotamwa na ba centre ville siko bana ba otaki mama biso pa mutelengano service mutelengano biso pe bana tolandi lokolo tozala na batan ya bandaku na biso bandeko ebele ba copine ebele bo passa batan ya ba soirée bo passa batan ebele na téléphone bo passa batan ebele ya kovanda ko solola n'importe quoi et futa biso eloko moko te tobosa na bolamu na poto tobosa na bolamu tobosa ni bolamu nyonso ke na mai mais tant oyo passa na camarade tant oyo lekisa na ba copine tant oyo lekisa na ba téléphone inutile okoye ko pesa mona bana na biso to koma kutu de fois muso préféré beta mwana po mwana oyo beti azo déranger li solo na copine mais copine wana lelo bozalaka te mais mwana no bozalaka kimia eleki nyonso mutu akosote ndeko nanga kimia na vie ya mutu eleki nyonso zanga na mbongo zanga nyonso kimia eleki nyonso na vie ya mutu to omona lelo libala ndeko mwasi bo omona lelo naza d'accord te na batu msolo bake libala ndeko songolo kolinga mwana mukie okoza pe na mobali ya mukolo lingi mais aza comportement mabe pa lingi yote okoza pe na mobali ya mwana mukie mais mobali wana kimukolo eza mutu kimukolo eza mutu musu aza na 50 ans mais raisonnement neza ya bana mike mwana musu aza jeune garçon mais raisonnement neza ya mikolo donc mutu comportement ya mutu kontaka lelo mona mwasi to ovandi na mobali omona ka mobali atala kona misoko mona sovanda na mobali na ndako alobaka no eloko te osala malamu osala mabe alobaka no eloko te mama c'est très dangereux na vie ya couple il faut ko sololaka soko moni mobali azoloba no su eloko te akoma ko banga ko loba no eloko mama yeba ke mabeli ndio kota il faut to sololaka na kati ya ba couple mutu na vie fois swaka ba reproche mutu na vie fois c'est acceptera ba reproche ya baninga oza problème so sali ah mama mobali asuki na mone sali bien te
ah mwasi na nga na yo ki osola mapeka linga mobali na yo to mwasi na yo ye moko ayebi soki na yo ki osola mapeka ke muninga ya libanda ayebi so po muninga libanda so ayeko osola mapeka autonga yo Manuela na kutu na yoka ke sola ramuta solo linga mobali no ayebi so to linga na ba reproche to solo la ka mingi na bandaku na biso to zwa katan na lobaka na bino mobali ya mabe azalaka te mobali moko te akolekela mwasi biso basi bapesa biso mayele na pesa bino ba histoire nanga nzambe apesa mwasi mayele koleka mobali nzambe alalisa mobali pongi katimini o biso basi tobeta na nzambe mibali bayebi yango te yango ndeko mwasi eza na basi musu babenga nga mutu musu ninga mwasi wabengo mobali nanga aza ndumba mobali nanga alinga loyenge tro mobali nanga za mutu alibanda famille nanga boy te libala eza pona famille te libala eza deux personnes mobali moko te nga na oyebisa bino ke papa John azalaki mobali ya mobulu azalaki mobali ya kati ya milieu ya Paris mobali ezaki azangisaka soirée te azangisaka feti te azangisaka boîte te mais mwasi oyo abengami mama mwasi ya libala mwasi azaka mutu ya stratégie mwasi azaka mutu ya mayele mutu ya sagesse nayebisa bino ke lelo la mosusu pona longa papa John mais ezana kozanga mayele kozanga sagesse olingani na muninga na début okuti muninga na vie moko bonne papa John akutanga na rando akatanga rando mbala moko te ngape na kuta na vie na ye ya libanda ya boîte nganda soirée matanga manini mais Manuela kitoko asalaka nini tango ye na début bandeko nanga basi eloko tango nazozonga na bino kake mwasi azalaka mutu ya motema ya kokita motema ya pio mwasi aza mutu ya stratégie tango na ye na vie ya papa John na kuti papa John na vie ya loyenge donc chaque week-end tozalaka libanda batutu bomona ngo pe boîte nganda nini boye fête na début tango lingani na mutu okoya mbala moko te atake mutu papa nga linga mibala loyenge te nga linga mibala ba fête te nga linga ba saper te nga linga boye te tango na kutana na mobali nanga na sepela na ye na kuta ye mutu loyenge aboya tongo etana mibalo baboya ban donc oba ke saper mobala ndumba opena na biso ke so bandeko bolanda ngo ka sanibali na bino ba ndumba te yanga pena na kuta e pula donc oka ke azana mwasi na Canada azana mwasi na Londres azana mwasi na Chine papa John akuta na basi partout mais tellement nga Manuela na lingaka na yebinga bino na zara na ser na nga mwabi leki na nga yo za ba no mobala mobulu bokokoka ye nga bise yaya nga siko na linga pe na yeba force na nga kibo mwasi nga bi yaya mobala taza mobulu ndengeni mobala to kutie na dibasi ndengeni okozwaye po komisie mobala calme ya na ngana nzima te na kenda na bambise te mobala bakenda ni malembe bakenda mbutu te na bandi ko sala ndenge nini tango nazo ya soka zo kende boîte nga pe na okende boîte na ye na okende ba matanga na okende bani nazo compagnie ye nazo contredire ye te me nazo compagnie na makambo nyenso azo sala me ngana banai ko kende na ye bisika nyonso ya banai kokende ezalaki nazo sala ngo na intérêt nanga na bandi kolinga na yeba bisika tokenda eloko nini ya spécial oyo esalaka te mobali nanga vandaka na ndaku te eloko nini ememaka ye libanda soki toke pa Jeannette waka okokuta ke aliaka alingaka malangwa alingaka makayabu babwaka soki babenga ngoni ba aubergine mwa matungulu mwa ba tomate ba bistétique ba mamanganda basalaka mwa ntaba nakuta mo bagua biloko ya liaka mingi na banda ko observer na tala biloko ni ya linga iloko ni ya linga akomela na komi kotala toke 2-3 fois moko boîte moi nini na compagnie trop na vie wana na compagnie na tali babilo ni ya lingaka bon na comprendre siko mobali nanga na yo comprendre lo mobali nanga za mutu ayebi kolamba te so ndenga yeba kolamba te soki awuti bulo abwaki saki na ye na saki ya musala bwaki yango na se akoti douche abengi baninga position babandi banganda bake kolia libanda bon comme ayeba kolamba te na banzo sani tellement na yaka weekend na Paris tant na biso ezala mukie na bandi kolamba na Hollande omoni ba bol moko apembe ba chaka ntaba o bato bateka ntaba ba bol apembe na bandi siko kolamba na lambi ba pondo alinga pondo minga linga bangai na bandi kolamba ba biloko ba légumes différents biloko différents na tia na ba bol
bama langwana ya sepela nango nga awa nazaka de si na kata na saison na ba période na yebi ke no ke Paris bama langwana na tiango na limium kuna soki place toza azana nini elo mo batumbelaka na yeka na ba aluminium ana tie likolo nini ezo chauffame na ngwa partie aluminium na kati ya barbecue siko tanga oya kuti ndako babongisa na bongise lienda kwa uti musala na ba 16h wana ayo kuta ntaba akuti malangwa akuti makaya bakuti pondu siko iya liaka loso menga na bando lambele na moi fufu siko bandeko na boyoka mutu auti bulo ya mundele yo lambeli na ba 17h po comme 16h tia sukola na ba 17h yo pesa e fufu na malangwa oziba eneke no bambeli ya malili na mesa tango ko silisa ka ko lia biloko wana na komo yebise chérie na ke ko bonga mapoto bima yoka o te zela na ko bonga mate zela na ye mta komo zelisa ngana komi ko yebise ke na ke ko bonga ma maquillage mais mobala o yebiso ke zela na tanga olia fufu bonga après 30 minutes vanu me kosa kao pongi na posa ko bima e sili po alie fufu e bukiye na sala yango banda dans na sala e banda tamoko mulai ayo ko comprendre ben jour muso mona ah papa to bima te no iposa oh merde bilo wazana ngona parler na ke tant que na ngani bilo mte na ngona parler sina dame na ngabia to va na biso kaka na parler donc nandenge na beta mobali ba stratégie nandenge na longa mobali pe lelo ke aye akova na nende semaine akova na pe une semaine akova na pe un mois avant dine pe na Hollande o ezalo yengete parce que moi si faut na stratégie nini ya ko memela mobali ya ko silisa mobali ba ambiance alela ba fali tant tozo lia bongo fali ezo beta na bafle tozo ka fali to omela banganda kasi mama nganda na sali pe mo abikela kila ba mama nganda ba sala pour façon ya ko décorer sani e kontaka na moi musique ni na moi boki na siko boki na fufu na ndako damaki na maboko nandenga ko lala nandenge na silisa e posa ya boîte nandenge na silisa e basi wana nyonso pona nini kozala na stratégie mama za mutu wazaka motema munene mama za la katango zana mobalo zotala comportement ona ko kena ngondeni pona ko silisa ba silisa ka mutu likambute na brutal pona zaki na deshwa kompe na ko kene pa John nga lingi na ngaboete na linga mobala banganda te na linga mobala ba fetite te na kenda na ina stratégie oyo yemoko ayebite kezala stratégie nanga pona kolonga e pona kokanga e ko bende pene nanga siko mobala bongo baso ya bana ekozwa ezaki basi moko boye mbongo na ye ya musala bazui bake balie na banganda basali loyenge basali délire menga na ya na vie na ye na lakisa stabilité mobali tanga zo peso mbongo il faut mona rapé mbongo ngoke ezati akabeli yo mbongo na fin du mois biloko provision esila ki na ndako te mobali tanga opeso mbongo akabeli mbongo mais otala mbongo ngo ezo tourner na fin du mois tozanga keloko akolia te mama sala katuke na ndako eloko ezanga te mama yebo azo gérer mbongo mobala ya pesio carte pour lelo na poto lelo mobala peso carte ba carte nyenyeso yo gérer moi c'est kati boy na kati boy pona ndako na ngana kati boy pona mwana ngana Afrique na tindi minerva le tangama siko mobali tanga zotala po mobali bakanga kaye ndeko mwasi mobala koza na dibasi mais loko esala ka ke mobali akangami mwasi songolo ezala ka kisite ezala ka ke ba qualité ba option o ya kutani na ngona muninga mwasi wana esali ke yotango zana fo pika po olonga place Manuela azali. Donc na kati ya bolingo ezaka stratégie façon nyoko mimila love mobali bakina na brutalité et loko nyonso eza stratégie mais mobali ya mobulu ya basi ebele o kutu bomona ole msu internet mukie o na skuta ebele mais olongi poza na place wala pona ba pe na kolonga pe na kena ngoti na suka. Il faut lingo comprendre pour longa mutu il faut comprendre mutu ndenge azali il faut étudier o comprendre mobali no ndenge azali loko ni alinga loko ni alinga raté bakendaka na muninga na brutalité surtout bino batoto za musika mobali musika yo musika te love ezape na ba stratégie façon noko ke na mobali ona bovandi ndako mote okoba no kendele mbutu te bakendaka na douceur. Tango komi na mutu ndako moko bike na kangi na longi awana ko bandokene na ndengo bandenge mususu metango zana muninga na debi po yepa yebaki ke soki na ye na Manuela kitoko tikarando na ngana kimae
azalaka toujours na patience na Manuela na ye bakike yeba bana okendanga na stratégie ma okendanga malembe akendanga jamais tika mais malembe ayopesa mwa ba idée na ye mwa idéologie mwa nini façon azoloba lelo pena ndenge boti mbuma to batela mabala tozala mitema minene ba mama tozala vraiment mitema minene to batela bandaku na biso mama mutavandisaka ndaku libala ezaka mwasi te libala po lelo kende na mobali o mwasi songolo mobali ovandi na ye po meme na libala ezalaka mwasi namonaka bandeko basi ebele ovandi 10 ans na mobali na memi na mariage te parce que maman ebendenge okumbela te po libala ezalaka mwasi mutu amemaka mobali na libala po mokolo mobala osengo libala yo te mutu okotinda ye moko mais ça ba comportement za ba qualité o mobali akutaka na mwasi po mibali ba mona basi ebele mais ba qualité nde mute différence a biso ezalaka beauté te po ba leki na biso pe ba na sima ba ujana baza mais ezalaka ba qualité okomona mobali mususu ana mwasi na mukolo mais akosala mobulu ndenge nini aboyaka mwasi wana te parce que ba qualité o mwasi wana ndako azana ngo yango to akuta ngula msuna bana na mikie mwasi moko ya venir mwasi moko okabula mayele mama mutasimba ndako mama mutakotsa kimela ndako bo remarquer ndako o mama soka zana kanda batutu bakoma mal à l'aise pour mama zana kanda tout le monde a commis mal à l'aise mama tangazo leka ko loba et tiaka mutinyo so mal à l'aise mais soki mama a maîtriser ndako na ye mama mutachaka ndako kimia mama mutasala ke mobala zonga na nzela kozongisa mutu na nzela za na mafinga te kozongisa mutu na nzela za kana brutalité te mais ezali ke ba manière ba stratégie to luka ba stratégie ndenge ni to ko vandisa ba couple na biso to luka ba stratégie loko nini ezozangisa biso ndeko ozolandanga kimia na kati ya mabota na bino loko nini ezangisi yo kimia na ndako ki le problème nini ngo ekota na ndako no banda esila kate tozala na mayele moto sengaka sagesse mayele toyokola ngo to apprendre ngo na école mais sagesse ba mama na biso kalabazaka ba illettré ba koko na biso kalabazaka illettré mais ba koko wana bazalaka na sagesse o nzambe achaka kati na bango ngana za mwana muke pati na bino mais nazala msuna expérience koleka ba yaya ebele o bozo talanga parce que nzambe achaka sagesse na mutu alingi sagesse epesa me mutu nyoso te mutu musu azama yele ya classe mais azana sagesse te Yesu na âge à 12 ans mais au mona ke ba mikolo bazolanda Yesu oyo nani azoloba boye sagesse Yesu azalaka mutu ba parabole soki alobi no likambo lobi ke oyo nani azoloba boye parce que azalaki mwana moko azalaki na sagesse ba mama to senga ka sagesse ba mama to senga nzamba pesa biso kimia na kati ndako mutako opeso te soki yo moko sengite to senga sagesse okokuta na likamobala sali erreur aboti libanda ozangi maîtrise mokili mobimbe yebi ke mobali no aboti libanda mais ba mama to yeba ko secret muninga ko sala erreur moko songolo libanda mais soki yo mama za motema munene wana maîtrise le msusu défaut mobali no asali bêtise o ya sali les msou ba voisin na ba voisine ba ko yeba na bango pété pour maîtriser pe problème wana na ndako eza na bato ebele les msou salité ya ndako Manuela ko déconner ya mobile Manuela to ko déconner ya mobile no bato ba yebi mais voisine na les msou mobile na bota bana 6 7 libanda ba bomba secret mutu pa yebite respect ya couple saka ndeko yeba ko bomba ba secret ya ndako mama mutabomba ba secret mama mutazara mutema monene kindumba ya mobile na moi c'est des choses différentes mobile ndumba za te mais moi c'est ndumba zalaka mobile ko déconner mais yo moi so bandika bêtise aussi simba mon valeur ya couple mais mobile ko déconner mais soki yo mama za na maîtrise wana mutema monene o pesi pe bato ya libanda to ba camarade to ba connaissance occasion te o moni litoyi oyo oto monaka et détruit makambo ebele litoyi oyo litoyi tant maloba ke moi ça libala apesa litoyi na n'importe qui te ba kosate ba kulutu ba kosate litoyi oyo détruit ebele à cause ya biyoka yoka ko fungola porte batu ba ya ko yebisa ko makambu ya mobali na yo nana yebisa oke batiaka batu ba gardien pona ko kengela couple no keba na mutu amemela ko makambu ya couple na yo lobby ye wana ka mutu
abomelo couple ye wana peka mutu alinga kitioka leson mutu ayela ko makambo mobali na o lobi ye wana tango oboma couple ye mutu akota na ndako no na vi bandeko nanga photo za la sage mama nga na sola mingi ba mama po biso ba mama mutu bomba ndako mama mutu bomba ndako na ye na sabatol mama o azangi vie de prière ndako wana ya loko ezokende na kufa ndako wana eza na kufa mama mutabomba ndako na sama kila na Yesu mama mutabomba kalibota mobimba mama mutu asangisaka bana botala bana o bakola na mama na affection mama bazalaka trop na bolingo kota famille mama ke famille papa parce que mama tozaka na ba complice mona bana mama tozaka na ba pouvoir mo makambo moko ebele mama za na capacité ke mobali na ye atinda mbongo kaka na famille na ye mais na famille ne mobali bazwa ke lokote biso ba mama tozaka na ba pouvoir ebele mais basi ebele to eba ko saela ngote mais na za na poto solola ba pouvoir o nzamba pesa biso ba capacité ndeko mususu bomona Manuela Kitoko Manuela Yuma akufela John mais na John wana moko na liaka mbongo ebele eleke na banda kosala kindumba na teka nzoto na ngana mibale bele kana John wana na bimisaka mbongo na ngo posa so na posa eloko ebima na mobali moko mama mutasangisaka mama mutabomba ndako ezala mobali te so moni mama tiki mobala gérer ndako wane ko umila te po ba papa impossible papa ko gérer ndako marqué ba lobarake papa azali chef numéro 1 à kati ya ndako mais mutu asimbi vie de couple ezalaka mama muta gérera ndako mama muta lambaka yango mona mibale belé to loba na bino bozalaka bien na mutu alambelaka yo mwasi azolamba poko lamba biloko akolia esimbaka vie na bino ba papa esimbaka vie na bino mwasi azolambelo mwasa sukola ko ba souvertiment soka za muta misala mabe mwasa ko bomiso mwasa ko salo numéro bozaki muta lo lende pa kitisi bambani na se ba papa yango to senga bo respectera ba mama surtout to lobela ba makangu te mais to lobela basi ya ndako mama ba respecta kaye mama azala mutema munene tanga yaka Manuela Kitoko mama ndeko mwasi yo mto mona oza vrai chéri Kitoko mwasi eza flair mwasi soka komi ko bota mwasi soka boti tazake lengi mabele telema wane lenga mwasi mabele telema mais mwasi tango komi ko tangisa makila to komi ko bota avenir ezara mingi te to komi Kitoko ozara na ngona bomwana e komi ko kita bana bazui ba beauté na beauté komi ko kita mama Kitoko a mwasi tango ozana valeur a mwasi exactement ozana mobali no moko o mokili mobimbe yebi oyo ba famille ba yebi mobali songolo ya mutu songolo kindumba efutaka na ngote kindumba et détruit makambo ebele kindumba et détruit réputation et comme asusu passe pour le lobby ozwa mutu avandisa ka na ndako o akoyana sima ya ko vandi soli susu kindumba efutaka te tango ozana mobali no moko elenge ya couple biyo mutu ko pesa ngo batu musuba kansaka elenge ya couple mutu yo pesa te valeur à couple yo moko ko valoriser couple na yo valeur mama mutu pesa ke elenge ya couple mama zaka mutu caractère mama zalaka na façon moko boye abomba ka ba secret mama bomba ba secret belé biso ba mama to kufa na ba secret belé to bomba ka bosoto lelo mama so sali buzo ba mobala bomba secret noté mobala bomba ka secret mwasi te ke yo zaki na mwasi no ba ke ko lale bo mobala no yebi bombote mais ba papa oko sala bêtise mama yebi limbiso a bombi secret ni famille ni ba camarade et souki entre nous na kata ba mire ba mama to wana makambo ebele kati na biso meto eba ko sala ngoto onga mobali na nga kabarate onga mobali na nga zabo onga mobali na nga zabo est-ce que to mitali base ebele to koma ko welela ko silika avant likamuki o siliki ba mama ebele bo perdre ki bo mama na bino ki autorité devant mibali moi si asilika pamba pamba te moi si soko betika mba mobali fa banga mbala moko moi ça silika pamba pamba te na makambo mike mike moi ça silika na raison linga tango tomboki papa mama vandi sui mais tango silika la une fois na année otomboka elo moso tomboki makasi na likamo be papa pe na vanda bité moi si na ngalimbisa ngozai na raison mais tango zo tomboka na likamuki otomboki likamuki otomboki likamuki otomboki to perdre ka ki bo mama ki bo moi si na biso pa ya mibali to perdre mo loko moko boy mama soko za na bagage mama aza na sagesse mibali baza bazo bate ba monaka
eza nango te mibali na biso mibali ebele babandumba bakendaka bapumbula kwa bandeke so omoni mobala ozonga ezaka bakalite aboya perdre mobala malamu aza te mobala fidèle aza te mutu moko taka otombola lisapine na kati ya ndako ne mobali naza fidèle impossible mais eza na bamibali mosusu baza baprofessionnel ya kodekone mpo eloko na eloko eza na mutu aza na don na ye eza na mobali mosusu aza na don ya kodekone aza professionnel nayebisi yo ke abotaka libanda ka ndenge akendaka lamuki ntongo ake mosala azongi mpe 16h azonga 16h mais na espace wana kanda abimaka na ntongo wana ti azonga 16h esa 5 ans ntango mosusu azwa mpe vacances ayebisa o mwasi te yo yebika mobali no akendaka classe to baprofessionnel bazali ndako na ndako eza na bosoto nango mais ezalaka nde très important toyeba kobomba babosoto ya bandako na biso femme sage bâtit sa maison mwasa mayele abatelaka ndako na ye tobatela bandako tosenga nzambe apesa biso basagesse na bakouple na biso nga na yo sola vie makambo eza ke mutu aza kati aza awa azolandanga bi te likambo manela oloba aza na raison likambo manela azoloba nga mpe na kutana nango ebele baboya mobali po yo dekone na yebi biso baboyaka mobali po dekone bapapa na biso akala omona bota na serre moko ya quartier boyebaka pe te bosakanaka na bato yango me nzoka nde baleki na bino bandeko na bino me mama yebi baparent na biso akala babandaka kobunda me bana batikala jamais koyeba ke papa na mama babundaka me lelo omona mama mwana azomanke mobali na yo mwana azofinga beau-père na ye pona nini biso moko ba mama minoko mabe na mibali yo kaisi mobali oyo fingaka air nyonso tongo midi poko fingaka devant bana mobala bongo lobi osengi mbongo opesa yo totika buzoba ko mobali tu ata zani ne lokote alinga respect omoni loko evandisaka secret ya bolingo ozala kitoko ozala mabe eloko evandisaka libala respect mobali tu alinga ba respecter mobali tu alinga ka sentir place na ye ya kimobali mwasi apesi ye kiti na ye ya kimobali mobali tu alinga ngo mais ndako oyo eza ke yo nanu mama oza très impoli envers mobali na yo devant bana siko lobi tango ma chérie apo lobi na tongo finge devant bana apo ya mole chérie kabelanga na mbongwe chérie boy kasi mobala bongo lobi ayepsona na ngote apeso ndeni oze impoli azo vanda na yo basi abongo bofingaka mibali obo mankaka mibali obo mona ke yo za na lisoko yo mto mona koza na libele yo mto mona koza na taille ya guidare mais tant que yo oze impoli envers mobali no na ndako mobala bongo mibali mususu mobali na mobala na façonné mobali muso fingaka ye a répondaka ote mais mibali baza ba rancunière kolekanga na yo basi biso basi to belaka liboma otombo to bosani mobala bosana ate tozalaka na maloba to pezaka maloba na biso otolobaka na mibali tango za na discussion na mobali ozo finga tena mibali mususu yo pena na linga na mawa yo poza mobali poto ezaka cimetière tena mibali musu asalite mobala alalaka yo mais so boswana ofingi ta mibali musu asalite na linga na ba mawa poto cimetière maloba mabe siko mobala bongo il faut la kiso ke petit non la kiso ke ngana noko mais aloba no boeta ofingo te yango so mona ba couple musu mobala abotisi 3 4 5 6 bana ale lobi ake obala mwasi mususu pona nini to komi ko condamner biso base bele to tikali na bana na maboko to komi ko condamner mibali mais tozo bosa na biso moko comportement na biso evandeli nini tozalaki nango na mibali yango mobali oyo finga atongo midi pokwa likamuke libola mama no mobala nazo tala mamoyo abimisa ye na mokili po lelo yo omona ye yo likamuke libola mama no lelo bokovanda mobali mususu oyebite bo mwana na endenga kola abela le mususu maladi songolo batu nyonso mokili bakimaka ye mama na yo wana zalaka ka pona ye mobali mususu a souffra na vie bazanga kolia na komela mais mama na bango préféra la nzala po bango balia yo likamuke mwasi libola mama na yo mobala bongo bovanda mais lobby aobeto mama na numéro basi ya poto to bongisa langage to bongisa ba comportement totala non comportement na biso moko
tozala ndenge nini basi ebele tozwa kitoko tolata kitoko flair mwasi aza lokola flair mwasi aposima bane tobetelaka tokomaka kaka azalaka ya totikalaka na isomo fio azalaka ya manela kitoko petio azalaka ya po tozobota tozosopa makila bote ya bomwana ezosila kimokolo ezobakisama lelo baleki na biso na asu na bote onazala nango na 18 ans te lelo ekomi bote mope ya kibomama ajipe ezokende tozala na makambo moko ya malamu na bolingo love eza guerre te moko kozala nde basysteme ya mindele oyoki mpe kanda obimi ata na balcon okangi tosenga nzambe akanga biso minoko basi ya poto badivorce ebele ezovanda balangage na biso towana maloba mabe mafinga ako mundele apesa biso mbongo towana carte ya banki towana bandako ya minene tokesu na mobali nini oza deya na permis oza na nyonso mwasi ata aza na nyonso mais tozaka na posa ya mobali tomona bamillionnaire tomona basi ya mbongo ya ndenge na ndenge Beyoncé wana zaka na Jay-Z na ye mais Beyoncé vrai chéri mibali tout ba rêve Beyoncé mais lelo Beyoncé zaka na mobali na toyebi parce que a comprendre le mot kitoko mwasi eza mobali kitoko ya mwasi eza mobali yango ne salaka force ya mwasi mutako sote mwasi azangi mobali mutu to aya ko sola no lokwa fimo ko ya wenze mais mwasi azaka na mobali mibali ba protéger biso madame Songolo mwasi akingani et ça la moi fierté mobwe ndako papa zalaka na ndako yo papa zalaka te bokeseneza makasi ba mama to senga sagesse to senga nzambe sagesse nzamba pesa biso sagesse ndenga ko diriger mabota na biso ba foyer na biso sagesse to umela na sagesse po yango ndeza makambo po na nzela sagesse wana okomona likambo mo ezo yelo boyebi te na ko beta pe kara eza makambo suko ya beta kara et na likambo nyonso te na couple ka il faut soinela et na likambo nyonso te il faut ka olandela po eza na basi mususu mobala salika bolandeli elo bolandeli okozala pe ko ozwi pe téléphone okuti likambo ya mobali otali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.